mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi esengweze anga komona bino baso na baetando ike bokolanda bongo masolo mikolo masolo politique masolo mboka na biso bandeko balinga mboka bandeko baza libanda ya mboka na mitema na bango za na Congo nzoto ka eza libanda bako sololaka toko solola biso na bino mboka na biso kala muka ndenge nini toko sepela pona mela makonza mboka lobaki omoni turo ya toko sala opposition ya ba yaou na ba shawama na ba mai opposition ya gaz lacrymogène abu pia bandeko balandi to komi wapi toko yoka basole ko le kakune na assemblée nationale o mokonza mboka anome bato SNCC eza ndeko na ngai prédécesseur na ye oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azui basaki bon remise et reprise anoma bato na SNCC créa problème anoma bato na ba entreprise nyonso ya l'état na mona bato moko te to na assemblée nationale wana e bouger pour la nomination mokonza mboka bandeko omoni politique ya tour oyo to ko to ma politique na ndenge moko ya bien tata mokonzi ekolo o aza lelo oyo ako sala mingi o ezaki bon bonne gouvernance totika ake na musala o ya munene azana pour mboka Congo totika ba distraction makambu ya nomination ya bato entreprise ya ba DG ba PCA eza distraction te toza besoin mboka biso ke liboso ba noma batu pas o ya remplacer et créer problème te bandeko to ko to zapi mutia mala mutia ba congolais to tika ba débat la rapena vrai débat to ninga to kitisaka débat to kitisaka makanisa mboka na biso wana eza assemblée nationale grand libulu eza place on sala ba ventirité to lukaka to ba makambo esengeli to loba bandeko to kekuna na lo mami to beta masole ya ba député makambo ya sole ko mboka na biso Congo eza ndeko mo bengaka Joseph Mbaye wa Mwadi atonda motema malamu botela misala ko sala na mbongo na ye moko propre na ONG na ye ACED tala député musaka ko sala tama mboka na passe tala musaka ko sala mo misala ko pia passe ya ko zwa bile bo ya ana Kishasa ka musaka bo distraire bato masola lo kuté bo beta ko na assemblée nationale tala ba député oyo batonda bongo amour ya Congo awa na Kishasa arrivé à Yesu Masia bata liboso ba komone yango eza bandeko ya Jérusalem bandeko ya Israël place ya utaka bino ba premier ministre oleka avant matata mponyo après matata mponyo bo sala nini pour mboka na bino tala loko ndeko na sala il faut boyoka ka soni ba politicien ya Congo tika ete to la bino image ya Joseph Mbaye wa Mwadi ba action ko sala kule na moneditu et pas ba votaye député professeur Lomami botra moteur malamu fonds pauvres ça sponsor botra musa ko sala kule na moneditu on filme le travail de dur labeur, le travail des titans et c'est effectué. Même vous voyez comment les motards viennent à vive allure sur cet avenir réhabilité par l'honorable Joseph Mbaye Kabouamouad qui finance lui-même et les travaux de réhabilitation sont exécutés par l'ONGDAC. D'ailleurs, ce tableau les montre. Voilà. Que ce tableau nous montre par rapport aux écrits qu'il s'agit de la réhabilitation de l'avenue Kayamba-Albert, 1500 mètres. L'exécution c'est l'ONGDAC, financée par l'honorable Joseph Mbaye Kabouamouad, député provincial de la province de Lomami. Ok, voilà le superviseur. Vous voyez comment les gens vous roulent. Les motards sont à l'aise. L'avenue déjà réhabilitée. C'est l'arrivée du superviseur, monsieur Joseph Katoum Pandangil. Il est là. What?
ingénieur, d'ici, on clôture. On arrive au passage à niveau et les 1500 mètres de cette avenue seront réalisés complètement. Voilà. Merci, honorable Joseph Mbaye Mouadi. Bonde Zalaka. Bon, moi, je vais vous dire, botika ko ba distraction to ça mboka ke de liboso ya kana makanisa malamu to simbana to mamboka na liboso botela ndenge kuna na quartier 19 nini eleka kikuna bota nangi bana ba kotanga na banzete bandako balalaka na passe na motema to ça bongo na 21e siècle 2019 Congo est indépendance depuis 1960 mais tala eta o bana ba kotanga lelo bayebi ata député moko te bayebi mutu moko te bolanda kuna na commune Maluku nileka ikuna mbote ndeko mbote awa tuzapi ndeko tuzana 19 na commune Maluku 19 eza nini mfu 19 eza nini eza mboka to nini eza village donc eza village 19 eleksi ni mfu wana eza mbile sobe ya bakoko na biso akutaka Brazzaville bana roi makoko ndenge bakatisaka esika bachasaka na mboka oyo nde bapesaka komona ngo mfu mbile sobe place bapemaka bana ya roi makoko ta bakutaka Brazzaville bakolia mbile sobe awa message nous nango kopesa bande to balanda biso siko bon message na la opesa bango tozana no bilenge misale ezate na mboka oyo comme si basombi awa to sepeli makasi toza ba diplômé misale ezate basalela biso misala ya bien tolingi te ke avenir na biso ebeba mbelo kwa basomi mboka na biso donc ezala bien toza ba misala bana batanga ba hôpital ezate ba ekoli ya mabe c'est que to sepeli ndenge bazwi likanisi basalela biso musala na mboka awa eza malamu mingi awa bozana Kinshasa te bozana place mususu tozana Kinshasa. OK merci mbote papa mbote oui awa tozapi ndeko awa tozali na mboka 19 alors comme ya mbila wala du fait que ngai biso tozali ba travailler tozo sala nzela oyo eko wuti banda kuna na kanza po ya ko bimawa yango wana ndi ngai mwana expliquer lika mwana kokoka yango te parce que ngada zali sala nzela nini ya mutuka to balaba sala nzela ya mutuka oyo e bandi banda minkao tititi etiki makadam kuna minkao tititi eyeko kweti awa na mboka oyo tozo balingi basala ba installer misala oyo ya leta oyo azoko bazo sala ya compagnie oyo awa nengo moni ba diaspora ba yeko investi na mboka oyo ya bino message nous ngo kopesa bande ko tuba kolanda biso siko oui ezali bandeke ba yeto sepeli makasi pona nini en tout cas mboka ezali mwa lointé ya capitale pona nini misala ezali te tozoko souffrir mingi to sepeli makasi pona basale la biso misala po biso beto kota to sala po to zala na mwa vie ya bien parce que tozoko souffrir mingi na zamba tala ndeke to komi ba santé. OK merci bandeko continuité zali oui bande ko balani ne de bisaki nous avons un village 19 to la xabio ndengi batu ba vivaka awa boyo kama solo ba kongola musu ba yebate papa awa tozo wapi tozana 19 ezami eza village oui awa simano za nini za église to nini école bana batanga kawa bon lelo batanga te ponani na banete bakalaki ko sine badose eza école ni école officielle ya l'état comment on est école mungata nani mfu mungata comment école qu'on mfu mungata ni ban l'état pas bien ayebi ngo bien bon école na mabaya bo ina ban c'était l'état école à l'état congolais bon merci papa école yo ba tozo bon sango ba directeur azo sala wote au moins sala na mutazo bonaka ngamo yo auzana papa nazale capita école parce que bande ko balanda biso senga ni na village 19 basa ni pour bino village 19 pour tout même pas l'école pour l'école la tolingi ka ko bongisango na bongisango po boy zali mabe awa ya 6e so bang bazwa bino ba place position place ni so bang bazwa bino siko bazwa bino wapi kakawa kaka na 19 oui papa il peut ça message kopesa yepe capita mbote ndeko mbote papa oza tuza wapi awa toza na kati ya mfu 19 awa excuse oza école to église ndeko oyo ezali école nini ndeko école epe mongata mfu
Donc attends, faisait à l'état. Les appelés à l'état. Bonne école à l'état cause na l'état boy ma baya banzeto de l'église mo bon. En tout cas pendant la CP comme on a bino penza, le kola bokomi wa penza. Bo pesa bango penza sango penza ba konzambo ka bata la penza c'est école à l'état officiel. Le kola comme atelier le kola bokomi penza ko CP le penza pour comme on a bino penza. OK, bande côté ba Rolanda biso comme message nous allons pesa bango et tête côté en 19. Ça peut combien de kilomètres dans Maluku centre? Ah to ça la ka 2 heures du temps dans Nzela Makolo. Pour la boîte. Dans Maluku centre à 2 heures du temps. Oui. Oui, bah quand tu ba Rolanda biso si comme message nous allons pesa. Souci nanga ezali ke ba bongisela biso école ya Mfu 19. OK. Merci bande ko balandi to comme wapi liste ko liste kiti awa na village 19 bon retour bon était école na soni na mawa ya ko école à l'état. Boko mona makambo yotala mambo apoko mona batu na gishoza ba ko dondwa ngaza ministre papa uza ministre banani ya banyama to abatu tala place ba congolais 21e siècle ba congolais ba ko tanga na pasi na soni ya yoka mboka na biso musala oyo to ko sala ngo poto sepelisa bino ba congolais to la rapongite liste ko liste za awa 2 heures de temps Maluku centre to kiti awa na village 19 pende de sa liste ko liste bo tra condition bana ba ko fanda to fande elongo na bana ko mo na classe ya 19 mbote mwana mbote papa yo za classe ni 6e utanga wapi na 19 oyo peste uzali awa eza école comme nini Mfu 19 epe mongata bo fanda kana banzete boy batangisa binoka boy so ba mesi bazabe na Maluku. OK ba konzi ba Rolanda bino siko message ni boko senga nini ba ko sala na bino ba yibiki Mfu 19 existe Quoi na ko bongisa école. Oui bon yo message ni ngako pesa nda Pona ko tia hôpital. Oui à hôpital ezate Ezate. OK message ni ko pesa na bande ko to ba Rolanda biso siko Bandeko ba kolanda biso. Oui singine ko sala ba sala ni pona bino ba tongela biso école ba tongela biso hôpital. Da hôpital ezate Exalté. so bobeli bezo akiso Soto bel to na Maluku. so tanga bino na rester mo restation OK La fa propre quand on dira à qui donc c'est belle la fa là, c'est mignon, si gentil, si propre que voilà, c'est toute fière que la mère répondra, c'est mignon, si propre que voilà. OK yo moi restation OK Papa Yesu na banana bakei ozamba mama matiti bana bakomi kolia bapese nyoka abimi akani mama na bokila ampuku ndio mobikisa biso utanga kawa uza classe ni 6e kana na babu kufanda kabwe tufanda kabwe sikuba mesi bazabe na Maluku message ni ko pesa bande ko ba Rolanda biso ba konzi ba ko diriger mboka oyo na 21e siècle Congo na biso indépendance depuis 1960 tala itabo ko fanda boko tanga classe mwana message ni ko pesa bande ko to ba Rolanda biso siko batongela biso école bayela biso ba table po totangaka. OK mbote mama mbote papa yiko za diaspora ngaza mona na sana Kishasa yuza na Kishasa tango moni ta obana ba ko tanga na mboko na biso Kishasa isali ndengeni naoki motema pasi ndenge olobi wana ezali mokumba munene oyo esengeli bakonzi na biso batala likambo oyo po développement ya mboka ebanda nano na éducation. Donc système éducation ya bana tozango en charge bana batanga malamu bana batanga école ezala gratuite baenseignant bafutama malamu bacondition ya vie ezala malamu wana toko espérer lobi ezala malamu développement mboka ezala malamu pour avenir mboka ezobanda na bana na biso. OK merci maman mbote mbote papa ipoza diaspora mama nga naza na Kinshasa awa tango moni ta bana biso bakotanga esali ndenge nini papa esali mawa mingi bakonzi ya mboka vraiment nayoki pasi nayoki mawa tala même pas 50 km à Kinshasa na Maluku kaka awa tala eta biso tokuti ba école oyo ya bana na biso avenir alobi. Alors eloko tokoki kosenga na mokonzi ya koti sika ameka kotia loboko atia loboko na bandeko pe ya libanda ya diaspora ba oyo ba sepeli koya kotonga cité fidèle na pembeni ya école oyo
ba oyo batikali kuna na poto bakoka kotia loboko afin que projet oyo ezala réalisable. Merci. OK. Merci bandeko balandi tokomwa bozongo na bona zo résultat na notanga na Saint-Jean Mandalala na commune Makala kuna to kotanga 200 personnes à classe moko aujourd'hui 60 aujourd'hui oyoki mwana nga réciter soso na bana ni salto bakei ozamba blo tande ko zonde yangwana ah ndeko temoni na libaya ozani na péché na moni ga ningi ba komi dia na otala bango péché na bambisi uto péché mbisi zate ko mai ndizo sala sun kitoko te zaka mwa mbisi monani to teki yango ibo fanda ana 19 ina pana na ferme maweza na sa ferme ni ferme papa nini pa Victor so musani bosala ko juste ndi bosala na village 19 na 19 musala zate to vivre ka na zamba okay mwa makala na yo déjà musala société pesate to sala nini tozo biga na biso kana mwa makala na zamba wa tozi mwa saki totiki na biso na maluku to yego vivre so toza na mboka to na ville de Kinshasa to na ville ya Kinshasa te ville ya Kinshasa mais ningi toza na kacha ya 19 awa déjà société zate to sala wapi so bana binde botanga ka bafuta ba mine vande bon déjà de futa bana avantage to zo na zamba uzi mwa saka makala opesi directeur lata mwa eloko monani kani to sala mwa 100 francs ko teki opesi directeur po bana batanga za na pasiti donc ata ba député na bino ya ya maluku koto ba ya ka te to ndengini bon depuis na koti awa na sala meme ba ina nena ndambo mais na moni député ya koti moko te ata mukolo moko te député akomia to moni yuzana ni mama ngana za mwasi ya kapita ya ekolo nkombo na oni epe mungata mfu eza wapi kaka na mabele na biso na ko pembeni ya maluku eza na mboka te na ville de Kinshasa bon eza na ville ya Kinshasa bon komona ekole boye batole eza te Mandalala bato bakofanda banzete donc otali pena boye awa ezo refléter na kata Congo te pour de indépendance depuis 1960 komona ekole la boye eza ndengine yango pe biso tozoya kaka na maboko na bino mo bomoni ekole penza ya kokufa na kanisi na mokilo vraiment so mwana tangi te kozala pasi bolobi na biso totangisa bana toza na susi bana biso batanga mais ekole nde mabe makasi banese bawutaka maluku nde bayaka siko soki mbule bandi bana batangaka te na kanisi bino mo bozomona école pa Mandalala modèle vraiment sali biso ndenge nini bakonzi minene bakoti na mabele oyo bayiko mona penza modèle oyo école Mandalala batableau ezalaka te baba eza te c'est que toza na souffrance penza makasi penza est-ce que école eza privé to ya l'état eza l'état parce que l'état yango ba ministre na biso ya Congo na provincial na national bayebi école te bayebi yango très bien soki mwa mbeba ezali akutu directeur alingaki alongola nde ekole soki mfumu ya mboka Daniel te mbele ekole se elongwaki me lokola mfumu aza mwana oyo atangi na mboka na ye mpe atanga awa akomi mpe mutu munene na ekole nde alingaki te ekole elongwa soki otanga alinga ekole elongwa mpo bana oyo batanga wapi bon badirecteur nde bato alingaki nde ekole elongwa me mfumu aboyaki yango elongwa te nde yango boye komona yango directeur nde moto alingaki nde alongola ekole alobi ekole eza mabe boye nde boye bana baza mingi te mfumu alobi no nde problème tozokufa awa tozosenga na bino na l'état congolais biso tozosenga na l'état congolais bandeko bakabanda biso awa ti libanda mboka ozosenga na l'état congolais chef de l'état monsieur le gouverneur ozosenga na bango surtout vraiment toza na posa nde ya bakonzi na biso ya mboka oyo batelela biso nano problème vraiment toza na susi makasi classe eza eloka liboso na vie ya bongo ya moto bino bolobi na biso bapara totangisa bana baza bakununa te metala siko esika bana bazotanga bana batangana na mabele bavandi kaka boye na mabele si bana na biso bakobela bankuki ekole efutaka eza matricule mbongo na biso mpe awa ekendaka mpe na leta basunga biso na ekole batableau babongisela biso ekozala esengo mpe ya biso nyonso mpo bana batangi basilisi bakomi mpe bato Français récitation, l'apprenti maçon. Plus tard, je tiendrai la tirelle, je bâtirai mur et maison. En attendant, Simon Michel, je suis manœuvre des maçons. Merci, Bandeko Balandia, to komi wapi boende zalaka.
Bon moni makamto koloba non. Tant bon koloba député national ya Tchango ba député national ya Tchango. Makambo ko mema na Assemblée nationale yango yo. Tala bande ko na biso ba vota biso. Ti le batanga na banzete. Lokola période ya bakanza. Bine bon koloba ngote ka mokonza mboka a nommé a nommé PCA. Tous la ba réaliste. Au moni mboka na biso Congo. Congolais nyonso akoma politicien. Taso boko yebate. Lisu ko lisu. Ba ko landela bino. Boye baka 5 ans eza musika te. To juger bino kala mingi te. To kutana la bino na base. To solo la ndeko. Yo ko esa mention boye. Est-ce que mention ça yanga ben na mibeko? Bande ko to tika ba distraction ko. Pour nous aider population autant na ndenge mo malamu. Tala papa Tshisekedi ne balelié. Kondo B50 de Tshisekedi wa Mulumba. Na lokumu nyonso akunda mina yango. Bino ba ebo tikali. Nini boko sala pour récupérer place wana. Ya papa Tshisekedi wa Mulumba. Car naza héritier, naza fils, naza descendant. Nini yoko sala to la carte na yo kena oza pena ba lignée ya ba kasavubu bonne gouvernance. Ya Mobutu unité. Ya papa Tshisekedi droitier. Nini yoko sala tanto ko tala yo to mo ndeko yo ako sala yenge ben na bandeko wana. Tukute mo ko malopi.